Je suis désolé pour tout. Désolé mes fans. Envie d'isoler, regret. Neti mozole na sukamboka. Miganyema, solo la vérité. Solo la vérité avec Miganyema. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nombreux, j'ai dit. Parce que c'est une chaîne de vérité. Miganyema est là pour nous divertir, pour nous donner de la joie, pour nous donner de la gaieté. Et surtout, son plus grand combat, c'est nous informer. Donc, Miganyema est là pour nous informer. Et la vraie information. Big up. Maman Denise Nyekeru. La polga. Miganyema. Sur la vérité. Sur la vérité, mais au fin de merci. Vérité. Arrêtez de vous faire du mal pour rien. Balingao makasi basala semblant. Sur la vérité. Sur la vérité, mais au fin de merci. Miganyema, yemo konza la journaliste. Miganyema, yemo konza la journaliste. Miganyema, yemo konza la journaliste. Miganyema, on est générique. Journaliste. Miganyema, yemo konza la journaliste. Tikitia, cha cha. Yomo konza ba journaliste Patrick Emeka fanatique nanga mama miso na yo elengi mama oki bumba bina na ye malembe na boya te sheri yango alingi kaka ye dali moka pati mafolo mama alisi baba ye nasha kiloko olinga bana bopi manu mwendo risha kululu na biso e bolingo. Venez. Bonjour fidèle internaute, bonjour bana mondatier, bonjour na ba mouré tout ya indou sa ba mouré tout ba linga vérité na bana mai tout ba lela biso peto lela bino ya danger na idéologie tige zo rappeler honorable Zakari Baba sur les molambanga net dans film biso ba petit dans tous en vie honorable Zakari Baba oui toza awa devant Zénith d'entrée à Zénith couleur yango Zénith Zénith jour J-6 place de Rolinga indou ça na grand chanteur Serge Mabiala Fumo Baninga Tokenaki bokila elongo na ba mes amis likonga nanga bakoisaka pakasa mingi tolotolo nanga tozala grand chanteur Serge Mabiala lolobo oyoka ba nostalgie. Donc fidèle internaute c'est resté connecté branché Tracy Mbelenga lenya Congo tozo tala makuna net na film Raf Ngindu Congo promo tozo tala makuna net na film Congo 10 chez Zidane Fikoula patron tozo tala makuna mabe alisala a plus 243 tozo tala manette na film donc
Kin connexion pareil mission na bino na sola vérité chez biso black écoute des athées to ça musala jour J-6 to ça devant Zénith oza donc Zénith do mo ngo za salté pour nous expliquer bato waruta libanda Zénith za na suka na parc na gatsa Paris eza na parc à Gaillard do o mo na parc bana minele ba ko sarana na parc à Zénith eza na ba restaurant danger pesto ça donc ah non mon ah jour J-6 le 17 septembre 1000 la ozala ndeti zoba a sécuriser ba fanatique awera a sécuriser bano ba yako sarana mindele bana mindele ba yako sarana imaginez-vous place bana mindele ba yako sarana donc et ozala sécuriser ba fanatique awera ba ozala bien sécurisé je vous assure nazo assurer bino ba ozala bien sécurisé a été 10 à match 10 plus 10 et ça ba grand restaurant ça ba grand cinéma et ça va salté ah toi entrée te dis au Sabino. Donc nous le rebêtement, nous le gars tranquille, mais la resécuriser biso na bino. Tout dans la porte des pantins. Bato ba na métro, bato ba na voiture na Ij na nini, au betka Zénith de Paris beaucoup malamoro. Oh ils entré aux biso tina Zénith. Na ninga mabete. Et fa tumba patron na 400 vex. Ya Guy Baena colonisateur de la SAP, monté ma maman Sylvie Baena. Maman Philbertine Sama, moi c'est docteur Sama, merci pour tout. Venanga Keli Tsumbu Bigansumbu. Douve Moeni. Ya Guiewa, Mokonzi, ya double ville, Grenoble, puis Lyon. Ya Guiewa, patron Mokonzi. Tu peux suivre tout le monde, tu peux connecter, tu peux brancher. Sur la vérité, émission de Mino, grand chanteur, Yama Bialo. Fumo Waninga, Fumo. Miganyema. Vebeta na nef. Plaisir à trop, plaisir. Indou c'est un honorable Zakariba Abbas, ce grand prêtre, à Simambongo, Tonga Tikelanga, à Sengalé qui n'a pas pour Zoalar. Zakariba noté marabout. Bismet noté marabout, mais tout ça l'impact dans le niveau Liboma. Quand on a idéologie honorable Zakariba Abbas, Tikela Biso, tu as mieux na tige Kouloutou. Bonne santé. Ouais, santé Kitoko Miganyema, santé Kitoko, par la grâce de Dieu, on est là. Donc, vraiment quoi, tu es quand il Zénith Nenge au lobby. On est là quoi, on est là. Ouais. Kouloutou Serge Mabia, on a déjà vacciné parce que Mikolo a vacciné. C'est Kouloutou était artiste, on a fanatique ne belé, ba musuno ba jouer vaccin, ba musuno ba jouer. Tu évites sur yo moro star na bango, on a déjà vacciné. Non mais vaccin ça bien obligé, il faut toujours bien vaccin pour maladie oyo, il faut bien qu'on vaccin. Na pire esprit faut vaccin, pena vaccin pour la corona, obi ka nenge zalaka. Ngala zuna vaccin, c'est na vaccin moko. Mais na tike na zo mi balé. Ya moko na zui, ya mi balé fona zoa. Mais il faut qu'on ça bien vacciner. Ils sont bien obligés. Ouais. Ils sont obligés, tu es mieux défense Zénith. Yo l'accent à Zénith parce que yo beta de bandoule na katikuna, obi Zénith bien. Tu coûtes non défense Zénith, tu continues tina Zénith. Et ça Zénith yo beta bien Zénith mususu. Ya ngoko ka changer kata, ya sa limitika. Omoni mingi so côté na kati, za bina nzungu. Do grand libulu Zénith wana. Biso to beta ko dé. Vendredi plein, samedi plein. On comprend? Donc il y a un grand libulu vraiment na bengi ici bande connu surtout partout en Europe baya Suisse, Hollande, Londres, Canada, Belgique, partout Hollande boya pena ebele States, Canada, Montréal, Toronto boya pena ebele donc egoinda pena le 17 wana voilà quoi. Voilà. Tozelayo invite est-ce que Rose la paix invité bien aux déjà l'histoire venon sonne parce que on irait 20 sur la poste pendant la Zénith bino tout bozala parce que na moni Richard Rosala, Fabrice Rosala, DJ Lacosta Rosala, Emile Elias Rosala yo peut inviter après des vidéos déjà pour tout côté maram na yo parce que to yembi quand même yo faut tout côté maram mais le rôle la Zénith c'est Mikolo est actualité. Mikolo actualité za moko c'est Zénith. Ata mission tikali mutakala batu bakutala yo tse Mikolo actualité za Weranson. Ko buka na gute Mikolo bobo mandoki keba Mikolo za le roi de la forêt. Mindele bandimi bandibu bandimi banwara bandimi américain bandimi Mikolo za roi retour des rois na katsa Panama Mikolo ata mission tamoni mutakala batu bakango photo tse Mikolo za Weranson donc est-ce que ça so event so da bengio. Non mais ce qui fait nga invité nga na Rosala première té omoni nga lobaka mingi esika tout musique e benga na roya na lobaka adage moko la musique est plus forte que moi quoi c'est-à-dire si na yana mboko yo pour la musique pourquoi pas venga nga so benga na roya pas de souci na Rosala nga so ki a benga na Rosala donc mais internaute va comprendre obeti combien de ndule na mikili na Weranson oh na yo telemi awa Weranson na telemi na katikati comme dab
combien de concerts Mabialos a bêté na fait une sonne na Mikili, ba concert à Mikili. Il y a Mikili dans le Mikili pena Mikili ba Suisse, ba Londres, ba bêté le son du solo combien de nous le bêté pour prendre permet na fait une sonne. Ah mais la bêté ba nous le belé Miguel. Bon dernier concert na ngai ezaki wapi na Stade Charletti. Mais ce qu'on a dans Mboko pour la vie na ngawera de la forêt. So na poto so moni oyaminga le na zeni le bossa zenit boye kasi so na mboko pona vie na ngate ventsone ntamimanga na mboka oyo donc ba na bossa ba nombre ba concert to beta ba tellement ba concert belé to tamula presque partout dans le monde en Afrique koloba kututé ba States ba Canada ba Suisse ba Hollande donc partout to tamola na de la forêt donc son nombre de concerts ils belé tellement belé quoi mais lelo mon pépé ni somo na tant que musicien est-ce que concert on ça mon pépé na milieu que na est-ce que bazo solandulo ba place yo que na relier komela est-ce que concert a wera du solo wera so beta bien expliquer monsieur tant que musicien est-ce que nous là mon pépé sentir mon pépé na mboka parce que na sentir suka na mon pépé mindele bazo lo belandulo e kamusinga bandi bazo lo belandulo na bité ba côté yo que na ya ba congolais ba Brazzaville est-ce que li solo ça mais vraiment Miguel Niema li solo peut ali na obsaka bana mai oyo na somi bieta suma bien na parce que keba ego risque pe ezala be guichet fermé oye pena boye moyo côté ya te billet c'est sila ki yango yo bosuma bien na bino bosomba ba billet parce que eloko na yo ki que vient sonner alingi na asangisa batu ba vie oyo donc il paraît na yo ki il y aura des invités surprises. Mais c'est ça qui est bien quoi. On appelle les padres faire rigolo surprise Jésus des nuances faire rigolo. Mais ça makambu les padres ça mona de la forêt et ça makambu. Pourquoi pas ce qui vient à Bengsi petit na yazala. Attends ce qui vient à Bengsi ngai. Pas de souci, on sera là pour les meilleurs de nous quoi. Tout ça musala otoyebi et pas yabatu quoi voilà et là on a le bayango wana mais et là le très important linga que teke wenge men parce que yoza mona wenge quand on parle de wenge on voit Serge Mabiala on voit Babindo mais on voit Celo Scram Bill Clinton bozama belier la constant vraiment Bajani c'est celle to pese moto la musique Emeli alias là quand on parle de wenge non c'est fou mais nenga wenge ndirait ba fanatique bazara diviser nenga o sangisa ba fanatique et tant que parents aux responsables aux parents au sangisa ba fanatique nyoso ya faire rigolo les pattes juste des nuances ba fanatique Richie ba fanatique Fabio ba fanatique na yo et Emeli alias il y a Didier Lacoste bazala uni pour soutenir grand prêtre des rois de la forêt message très important dans ba fanatique na ce que attend 1 minute Miguel Niema ezaka fanatique ya maison mérité fanatique ya clan wenge omoni tango léopard na obeta pardon bal na mboka msusu etala kasute ko muta vita o muta imana o muta mazembe o muta lipopo te eza la ke batutu basangani na sima ya léopard a on a Zénith ndenge vient na obeta eza lokola neti léopard muta obeta donc ele ko ndi Congo do ve ayo pesa honneur ayo tombola bendele ya mboka bendele ya Congo et c'est que au Karabata maison mère te batu ala musika batu ya Klawenge BCBG batu wenge Kumbela batu ya Venanga Blaise Boula batu ya Venanga Demasela batu Adolphe Dominguez batu tout batu Zaiko batu Big Star batu tout Fubazala batu tout Fubazala en tout cas pour nous soutenir où est la zone de la forêt. Vraiment, c'est vraiment événement. Il y a un événement. Boya ebele ni olubisate. Là c'était Mabialo, bosomo na sima na 1000 mindele na sima bazoleka. Ah osomo na banora ko compter. Ah toi na Paris. Toi na devant Zénith. Toi na porte Pantin. 1000 mindele. Ba oleka na sima, ba ki ba restaurant, ba ki ba cinéma, ba ki ba parc. Boki ni makamna bango, boki Zénith, boki ça Zénith c'était pas tout ça. Miguel, ils avaient cité de la musique. Imaginez. Na porte de la, tu appelles la parc de la Viette, porte de la Viette, parc de la Viette. Il y a cité de la musique ils allaient. Il y a place moko donc ils appellent nous le tout le touristique et puis un peu sécurisé. Et puis ma caméra ils a partout. Au moins tout à l'heure awa, bata sécurité. Ba to bosolo lina bata sécurité. Donc il y a nanungi blague ou douter sécurité à Niama donc il y a place mon côté ça tellement bongo ba protéger yango danser
Au niveau de la ligne, nous, ça va ta sécurité, sois tranquille, mon frère. Sois tranquille, sécurité, c'est notre travail. Donc, ça, la sécurité, niveau, le nombre de la police, c'était le nombre de jeeps. Donc, banque, ça va tout pas. Bon, il y a un concert, bateau, il y a un concert d'esprit bien. Bon, il y a un concert d'esprit, mais bon, il y a un man, bon, il y a un mboka, bon, écoutez, bino cher, na vie, na bino. Bon, ça va para, bon, na bana. Moi, maman, oh, mon équipe, bon, na bi, maraba jour à concert, quand on a signé, na likolo, quand on a kiti. Mais il s'est bien falium. Ah là là. Non, le bateau, ma bien, on se rappelle pas fanatique, na bino, on sait la biso, ceux qui ont un podium. Betelem, sous bino, on a kala, et consoler biso. Après, tout, qui na maramu, ya dynastique. Matsanga na kolela ekitinga na motema o ebimi ebele ebongwani ekomi makila wana ekoluka liwa ya mwana motororo wana ekoluka liwa Erike Kenzo wana ekoluka liwa ya bana kakacha pichu kipa janji kulamba na chibasu oh chantier revient oh trabete matarie papa de onetabise mango mal président edodi kwa innocent kapuki pene États-Unis nono na wezi ebongo lelo komi na yo na basusu nga lokola na zanga nakobala nani nakobala nanga ye apo bushabu Apollinaire Boshabu mbote papi tadi la mambu yayo yango wana na pesi mbote na Tumba Masikini Jean-Marco Venturi. Merci, bravo. Tu la présence na yo et moi ma consolation et ça la moi bien vocal na yo depuis que le roi de la phrase a bika full la talade bino boza belé. Oui, Raza Papa Boti Ban est belé, puis il y a une bénédiction. Nous devons profiter de la bénédiction et place à ça. De l'eau, ami qui peut profiter, et Richard va profiter, il faut profiter de ça, monter à mon nez. N'a que ça, jour on a qu'à Zénith, alors on peut se profiter à ma casse, na niveau na yo, na grandeur na yo. Dynastie, ça n'est pas la dynastie, ça n'est pas niveau ni. Thème dynastie, nous avons en tout cas boulot Salamagitoko. Bon, moni, ils ont un disque à faire les padres. Bon, tout ça, la boulot par rapport à yé. Vous voyez le roi dans le programme. Le programme le roi est pas dans le programme est belé. Mais avant dynastie, harmonie. Harmonie. Après dynastie goya. Mais na ebiso migeni ma ba mama na banzembo na ebisio. Ngala embi nzembo titre nzembo na ngai zéro échec. Oyembeli nani déjà, oyembeli nani? Naembeli mona matete Freddy matete ngame mobali jeune mora mulai ya Bogar Freddy matete babi suka na nzembo migeniema to yemba na biso me to sali diona masawana fere ya foyo kati suka na nzembo to ko somo image te moi dimi ah pona yo no mama kutu na ngotika ba fanatique la sentiment mais pona yo na osala ka moi dimi Nami sasa nga Freddy matete kende kibokila Nami boma nga moko na tina Likambwa motote Sanza mizoto na likolo Bomi pesa na l'amour Yoka pasi ya mwana moto Esika ekoma Na shanga nanga yaya Na shanga nde konsolo Ulutu ya bolingo Nana la kisanga njela Nga ikoli konzi moko na tikala na la vie Deko ya bawa Boyoma ya babola Moi Dimigara. Bravo. Na moi tout le monde a image nse bozala bien mais mama banga de fidèle parce que Evan Tumba Fabima. Yo bi Evan Tumba Migolo zo liero na ndetse na film Evan Tumba na Vex. Ba dédicace toujours vidéo bien, ba to ko contacter pour mabanga. Te mabanga ezanango, mabanga oyo alingi mabanga, babenga kaka ba solola, babenga mabanga ezanango, ba Jansi Mayasi Forza Italia, oyo alingi libanga, abenga kaka sololi, Apo Bushabu, Apollinaire Bushabu, Papi Tadi la Mambu, donc mabanga ezanango, bébé Mbimba, Maman Taïra Kelian, Maman Taïra Kelian et Farel, mabanga ezanango. Oui, Libanga abenga na 07 78 88 60 08. Donc je répète 07 78 88
60 08. Donc on a pris un number nanga so benga ozwanga mbala moko. Donc en direct quoi, en direct. Mais nga lingana ba vocal na tokenaki na lela vocal na niveau mabe. Inspiration de utaki wapi puis li solo no betere zara li solo bino wenge to zara li solo yo ba master moko après développer na ninga rumba. Normalement ezara moni étant aux artistes faut aimer ba vécu quoi. Donc tout ce que ozo vivre faut aimer ngai en tout cas tout na vivra inspiranga. Donc il y a plein de gens on a vivre penza. Donc voilà quoi. Donc c'est du vécu quoi. Il y a inspiranga. Est-ce que songo tokende kibokila elongo na ba mes amis likonga na ngai ekitisa makako mingi tolotolo na ngai ekwesaka pakasa sami mikobi anga natikeli bango bakabola basabote ngai ye lichochokolo nome bapimi ye lubu ya motambo na ye bapakola makila na bibundeli na bango po balobaka bango nde balega chasse tino mabiala e bango nde balega chasse Apollinaire Boshabu bango nde balega chasse Papita Dila Mambu bango nde balega chasse oh Kape Diora ye Jamal Konzi Tanga Valérie Lusandou maillot jaune Willy Kamenga, Switzerland. Na ipsa bino na yamba grand chanteur. Serge Mabiala, siko na minute na niveau na yo na nenga ba Kinshasa, to ba jeune bazo bima na ba deuxième. Nani no mona pena te petit wana mige. On ira zoya mais a komi bina a comité. Mais moni ngai na separa tous les chanteurs ou ba imbara bien. Moni nga musique na pona raté te. Soko ozo imbara bien na ko admirer yo. Naïbi ba jeune ba kini ba sala boulot na bango bien ba sala boulot na bango bien en tout cas ba sala boulot bien vraiment ba Robino Mundibu ba sala boulot bien ba Fabergas ba héritier ba sala boulot bien ba jeune frère Bina Filé en tout cas suna robo sala moké na habité so edenga mais nga na bina vono na vona nga tena vona nga ba sala boulot net ba massa na jeune on comme Oliveira, bon chanteur Olivier, c'est un bon chanteur, il aime bien. Franchement, il aime bien, très bien, voilà. Alors on a bien, correct. Non mais est-ce que tu aimes voir déjà? Oui, bah vous montez. Tu as évité. Moni Miguel Barba, Moutosa irremplaçable. Moni Nzambe, les 20 Nzambe, Oya Kila Mukili, Aza artiste c'est mort parfait. Aza artiste c'est parfait. Jamais au Kokisa Moutosa, Miguel Niemayewana. Alors ça n'est migénie mais ala migénie maté donc ndana ndenge na ye mais c'est vrai que ça la na ye nzela na ye mais de toute façon ma bien les écoles lelo ideni okopesa le roi de la forêt sera une chanson la biso c'est net moment na minute oui en sera télévision pour un événement autoza lango jour J-6 donc -6 jour J ideni ni to vision ni to stratégie okopesa ve non parce que yo osara trop ko yo ba mon takoto on va na idée et on s'en me souvenir bien quoi. Dès mes vies, la stratégie, aux événements, les vies bêtis, via ça, grand événement. Dans l'idéologie, on peut s'arrêter. Mais notre répétition na kin, dans mon arrivée, pour mon niveau et l'on animerae, soit Kaneli Kambu et Simbaka, soit tiens dans mon esprit et Simbaka. Mais nous on va la vie. Ba distraction mike oya ba porter parole ba porter ma finga ba masana o ba sa ba makele o ba zoni nga ba salir combat de la forêt o ba nga ba salir combat wera son mon wera son azamba salir dans la paix viena nga linga ba tout za na o pembeni ba lo ba bien ba lo ba bien toujours parce que yo za munene tellement soki ba ba finga ba mona ba moko yo so ba soki muto ya pembeni na zo ba mabe parce que on a moko yo kolinga te osana ba petit bazo n'importe quoi c'est pas bon mais na yebi que vie za grand artiste yé pour na événement kutu yé koloba événement donc rien à dire quoi. Merci topesi Alex Tima na kati ya États-Unis moté pas zoya topesi moté na Jaguar Dominique on a ba vrai fanatique à Weranson topesi moté na
na Venabiso président d'homme na Lille na kati Lille patron président d'homme na Lille Golf Kizola to pesi mbote na Vienanga Gauthier Mascotte na kati Londres pa Zoya delik bato bazoya belé Gauthier Mascotte Zoya Zidane Fikoula Zoya Tracy Mbelenga à Paris bato tout bazoya na makamto ya kitoko mo ba remercier mais puis merci na yo pour na honorer nga na rendez-vous quand même merci mais mi ke diema là on a remarqué mikolo yo bobeta na réseaux sociaux na eminze moko na Miss Samoa en Afrique du Sud Steve Gladiji elinzembo ya tembeli venanga JR des Masera mobali ya Marcela Arason donc titre nzembo Cœur de Lion nzembo on a besoin de circuler mikolo na ba réseaux sociaux les nzembo kitoko audio boyoka yango pena ya nzembo kitoko mais bientôt bozo clip nango mais à part ça à part nzembo ya Cœur de Lion ngamo pena ça single moko boye na misango mikolo yo donc bokozalaka on est là quoi donc tu as sous-tenté faut visibilité ça là faut ba ko biso na ba misala na biso au lieu que tout le baro trop tout ça la rendre misala quoi voilà merci ba toi na on remercie venanga JR des Masera mobali ya Marcela Arason na pesi mbote na dozo capo bianco Vesa Bolenge na pesi mbote Nicodème Zola London na pesi mbote na venanga ni Kem Kemusa International Alain Sendele London na pesi mbote na Patrick Ekoule yo yebikaka et puis surtout que na bela Igle Velela mbote ya Igle Velela la pesi mbote na Chibasu mbote na les japonais les plus suspects Eric Tola les japonais les plus suspects mbote na pesi mbote na Freddy Matete zéro échec l'Ambio Porte de Paris vraiment baza ebele mbote sous na bébé Mbimba Mama Taïra Kéliane et Farel Apollinaire Bochabou Papi Tadila Mambou Freddy Nzaou Aïs Chature mbote merci Torobina Souga merci na T10 plus 10 merci na Badoutou na Nibiso mes condoléances toujours na Sir Nabiso Jocelyne Anderson Atubung sa maman na tous les cœurs na yo Jocelyne Anderson tous les cœurs na yo T10 Dijamas merci Christian Chilengi moi c'est Pembe te PC moté de la part de T10 Design Image réalisateur pro balama et tout boza connecté branché merci na Badoutou bolandi biso merci bande ko tout boza branché connecté venez biso Andiris base Andiris Braza Andiris na pesi mbote et puis na bosanité Mifune Kiabelva Bigatsumbu voilà batemsa Suisse venanga maillot jaune Valérie Lusandou Evan Tumba l'Anverse na pesi mbote na Willy Kamenga Apollinaire Bochabou Papi Tadila Mambo merci tout le monde merci c'est bon hein?